Bonjour, bonsoir, na balandignon sur E-News TV. J'espère qu'il y a un arabi, ce peut être arabi, on appelle Sibino Mbote de partout. Bah gros bisous si katou bozali, bon continuer toujours à s'abonner na E-News TV, bah on va s'abonner et puis bah déjà va s'abonner, pour liker vidéo, pour partager des salles arabi sur ma cambo. So bozo partager des trucs qui est vraiment licolo, donc plus que côté de lingara. Pour na partage. Bo liker, bo aimer, bo partager. O penon na s'abonner te bo s'abonner na E-News TV. Ah on a E-News TV vous avez info et bien toujours tu auras bien information vraiment na source. Ah toi kana ba lokuta te ceux qui jouent la charmante ça zawana. C'est que polele ah ba vérité de lobamara awa. Mbote na yo maman Rose la patronne sponsor numéro 1 à chaîne Abisso. Derrière la caméra, nous avons Richard RMN, Nadège Louvan de Gloria Samba protégé base mes copines chéries Nasi Kitoko. Na pesi bino surtout bambote ba yangai ba balinga ngai na ba balinga ngate na pesi bino mbote. En tout cas, si vous tombez dans la vidéo, mbala liboso s'abonner pour rater bien fois bien na E-News TV. Sans plus tarder, tout les cas déjà na invité na biso la Médor. La Médor otobeka nzoyi ya fali. Ricardo Fonla dans la mer d'or déjà te beta ba masolon kandenge zala kana la mer d'or déjà aza déjà awa. Bonjour la mer d'or. Ouais, bonjour Nayo. Bonjour na batutu balinga ngai partout batu ba ebiki nzoi la mer d'or soda wario ya sodo. Les wario pena sola bundara o apesa bena ba information bien et o pena ya ape ko dimne batu. Ko dimne batu ko expliquer batu ndé marambo yo. Bon bah moi le kuta biso to moi vérité moi bien yango senga ko yana pesi ba tutu balinga ngambote o ba ola nangai et Canada, États-Unis, France, Belgique et en Afrique mobimba partout dans le monde ba fanatique tout balinga fali pour pas ba wario tout na linga bino mingi bo na mitema est victime mobimba ba pepele ya kitoko. Chaque fois le barana biso qui non yo wanzo ya fali ya teti o yaka ko dumie bato na média awa pourquoi ka yako dumie bato batinda ko yako dumie bato to yo moko kaka ndo vanda ko bite na loti muto fona yana lo ba syrien na dumie pour ani ngaza lo ba garçon ba ya ba pédo te bazala basala elorote de ba komisa caméra na micro le rôle le roi ba ko ta toilette de soit caméra sala te azuka micro na caméra bingi batmo bayo yamba non ngala le kara parce que pour na be formation je pense que bateau ba otalanga ba yibi mamno loba de na le quand même pas qui na vanika bolo ko sala na leki non so na leki TVA pour na répondre bateau ou bien na corriger makam oyo bango ba loba à propos ya fali epo na loba même fois ozala nani s'attendait qu'à qui na oya répondre voilà pour banana pesi de King Fali Ipupa di Cap la merveille Marabi El Pipe de Wolo le Pichichi le roi ya musique ya Congo singa roi ba fuka melaye ba doré parce que yeni mutaligra tous les musiciens congolais aza fierté na biso mboka merci na de King Fali Ipupa et azo sala mamba bien les autres au monde de Dajou aza star na monde Dajou star na radio monde abeti concert moya neni na France na salle ya Gaïa ayemi nzimba fali popa pe alobi aigle de king parce que Dajou est fanatique à fali o toucher pe pour la médor boni aigle yo kanate malili trop yo kanate pona nini biso to za radio na ba actualité to yo kana déjà to misa ba tokos 1 kanga to misa ba tokos 2 kanga to misa ba gold o e kanga ndengeza ba musique na biso ebetaka kaka parce que loso to bani na lo ba likambo une fois soki to bani ko tambola na ba quartier ou bien na ba commune na ba bar na ba terrasse na ba boîte oyo rara fali epupa azala toujours à top on comprend exactement ba mise ba obeta la bango ba robino mondebu ba sala succès ba obeta ba ibratom piana bisa album c'est bon obeta ba wata pas obeta gogan et venjora imamo et bina philippe azobeta gez ma wete pas obeta vela so Félix ozo ka bimbe bisi so lo moi sika mikolo ezobeta tuni bango tenga na tuni kaka bino na moni malili na ngambo na bino parce que fali pour pas aigle
Azali le seul musicien congolais à la fière ya Congo. Le seul musicien ya Congo où ya biso fait tous à la fière na Fali. So de on déjà mon le roi Dadju, mon star le roi Dadju. Oh qui a bêta na ba grand star ya monde. Alors ça là ba plein ba mindele Dadju. A mourir Fali Ipupa yembena nzembo ya Fali Ipupa de king pas le big aigle ça veut dire qu'il a sa grandeur déjà artiste parce que Dadju a des amuta mukete Dadju a misa mukete Dadju a star na monde Dadju a star ya blaguité maintenant Dadju yembi Fali et là que ça peut ba mission là que non niveau ya Fali ça niveau bon bazala lelote parce que succès ya Fali a bandi succès na quartier latin. Sûr. Car il y a mon dans sur scène à quartier latin et pourtant nani pe bazaki on a bourron pe la bazaki wana ba Gibson bazalaki presque est belé car il y a dans sur scène baninga te bango nyonso bazalaki mais les seuls moi na popi les seuls jeunes boga un bon chanteur soit c'était Fali Ipupa on a pona bino c'était Fali Ipupa ça il peut succès na ye ayo kolongwa abani na premier album ti album mo tout bimisa succès ça ya on a les 5 ba musiciens congolais ba patient parce que succès a Fali ya aigle et ça tina ba 2056 toi on a 2022 les 2056 succès Fali Zara les batuto ba les TV moni batuto ba les TV merci na monsieur YouTube parce que a permettre peut-être ba pédia ba les ibènes ba yo luka moi là ba sala ba comme ça on copie ya ofinga ba comme ça copie ya kosa batu est-ce que c'est une singa la vendre na kosa mu oh il peut kosa parce que aux hommes tout la medo il fallait azate basé belé ba quand na lobaka no keno basé belé ma solo non ya concert pourquoi bo annuler concert na bino bo annuler pourquoi concert annulé par rapport à producteur date ezalaki le jour fallait concert ebetama yo ça nous le seul mais c'est à muto abeta concert mais ti na ba train ou na bina ba photo Fali ti na ba panneau tanzi beke alors Congo na biso ko ba panneau partout tu y wat na mboka libanda mais donc on a tout ni kaka pourquoi bo annuler concert donc annuler concert par rapport ya makambo esenga ba annuler concert detinini ya ba bébé producteur tout ça et simbité Fali Ipupa bina soki bina aussi des contrats et simbité tout biso tena ya la ba et tout kata mbango fait tout tika oh ngana benga ko lo lumière yo ndo yaka vraiment ko éclaircir biso mambu ndezala selon mamutu tout temps komi a ya osala skoyo par rapport que to beta concert et sengi eloko moko susu ya bien té en tant que Fali Ipupa za Maiken d'Afrique aza star akenaraye marambu ya ba contrat continuer contrat Fali muta signer contrat te je pense que ba là nanga fait expliquer ba tout clair Fali pour pas signer contrat te o ya concert wa beta na États-Unis ou ba beta na Nigeria ou ba Luanda te to wana mokonzi aza wana il s'appelle vena biso Edi Badiata motema nana boduka chef les mutasala mamutu basule kauka bon bazala wana basinyaki na bango biki to ba obeta boye basinye basali mamutu mbongo eleki kana compte ya aigle ya bika dati boye dati programme no obeta ka ndule selon ba dire batu balobi que non il peut pas annuler concert na ye pona guerre ya na mboka siko yango talinga ki lelo lokwa yo na yambio éclaircer biso non eza nango makambo ya mboka te eza pona ba producteur quand ndengo lobi wana batu déjà bazo comprendre to kende na déjà po biso to ka ki bongo annuler po mboka et ana guerre ça veut dire que moni Fali Ipupa de 1 aza le lot on a bien le seul musicien parce que le lot tout mona azaki da ba soda ya FARDC ba konzi ya FARDC ba oyo FARDC ba o ba osala musala bien na kati ya Congo na biso na kati ya mboka na biso et akene ko tala bango akene ko soutenir bango na MP oyo ya zala na ngona motema malamu na ye na fondation na ye ya kifa ya Fali Ipupa akene ko tala bango ko solola na bango parce que moni bango bazali bato bazo bunda to moni bato bazo kufa na guest na este kuna
Vous comprenez? Mais biso même sous la mouille n'attend que les mapa toqué bois toqué comme là. Mais bandeko ba okufa na ba be mande on a biso. Deuxième chose c'est veut dire que ça oh on a veut annuellement ça qui conseil fait les bêta. Donc ba commis fali poupa abi non conseil fait ça annuler nande ba sola qui na producteur par rapport au fait que ya ko to les la pe moi bandeko on a biso na ndenge ya bien to soutenir pe bandeko on a biso ya est parce que baza bandeko na biso baomona pasi wana obiso to vanda net ana yolo masa se ebeta banda tongo ti lobby obi to za l'est mais ce que bango ce que ba okufa je pense qu'il fallait pour asali yango pour na azana bolingo ya ba congolais azana bolingo ya ba parce que azana ba fanatique ope ba lingaka na est bazé belé et la plupart kuna c'est 100% c'est fallait pour pas yo vraiment yo ndozana yo okota mitema bato yeba que non sur 100% fallait pour panda cartona kuna na ba donc to ba monde pona bino monde entier mais na biso fallait pour baza muta monde on a bien fait exemple mon na be to qu'est-ce qu'on a normal pour ba comprendre biso to ko ça ba tuté to zala kina ba to aina le roi de la forêt Igwe to aina Jibe Mpiana to aina Kofi Olomide to aina ba fait na biso papa oui matika biso na pesi maman Amazon mbote orchestre nae to aina ba Félix Oazi quoi ba ve basala ba succès moko ya scandale na kati ba famille ba tuezo kabwana pona Jibe na Wera pona ba Kofi pona ba Félix Oazi quoi ozo comprendre ba kanga ki époque ba sala succès ba sala bina ba succès pena ba buka ba stade marti ba beta ba sala ba danger na monde mais est-ce que makamba ba ve et ya isko ko suka musique bena ya ve lelo pena nga mabete soko tuni même bato ba yoka musique ko fali abuka puis obi ba de la forêt ba buka ba stade ba Jibe Mpiana fali abuka et on a le bien ok musique ya ba ve ba sala et comment dans la limite ya on a musicien mo ta bima ki yo abima wana za tête bena ndule te parce que ba Nigeria ba si ba Gabon ba obeta biso to no mona bena ke Nigeria zo beta ndule ya blagite mutazalite Bato bazalaki. Parce que bien botanga ra petona innocent. Ah, Congo ezalaka moni petona innocent. Bato ba comprendre. Yo toza makamba fali pour pokoti sikoma innocent poane. Tozo sola. Bato bazwara bazui fali na Congo na conquérant. Conquérant na yazali. Conquérant fali na Congo. Conquérant aza. On a bien bon accepter ta des bons ya ministère o baleki fali na kilelo. Totangela binos. Nani? Totangela bino. Totanga ferré héritier basé belé. Héritier o le ka falite. C'est impossible. Avec un groupe de motards. C'est impossible. Héritier de la musique n'a bien. Un succès n'a album qui tourne ba concert tout bien. Mais moutale karabango nyonso na Congo na lelo ne to fandia ya fali. La mais donne au ko sabiso émission abiso ezara polé les polé. To aka pona lo ba vérité mais yo komi ko ki malo kwa vérité ngo komi o ko sabiso. Est-ce que na bien biso to ba wario to di mama mo ba tuti. Bondima te parce yo on dit mieux que bien non fallait l'équipe bango tout héritier ko kana fallait pour passer na roya TVT pour le baké mutu ngana l'équipe fallait non pourquoi potier bango nyon surtout ndenge moko na yo ke lelo na ki lelo netoza conquérant fallait na Congo akate de 1 pose à la conquérant ya fallait il fallait le ke na musique il fallait le ke na succès il fallait le ka fallait na makamwa minene fala sala. Mais tellement bon l'équipe fallait na makama minene wala te ça veut dire que bon on va conquérir na été mais fallait on conquérir sans ba petit nga innocent c'est bon on bet ta musique na ndenge na ki vous comprenez mais yena nuana niveau coup de chan bébé chan na comité de succès innocent bi oh lokuta makasi oza lokuta makasi la medora to sola bien succès bébé chanda sala bébé chanda oh bébé rico palala na kozwa yo wapi solo kitoko succès quoi bébé chanda na innocent balu mena sala ngote parce que comment ba ba kozwa e bo comparer les ba grand à l'époque mambo yo bébé chanda sala na moment oyo innocent bien sali plus que bébé chanda plus que ton zima pe batu pona ndima ya sa succès fallait kana bébé chanda na succès parce que bébé chanda na c'est mon bébé chanda na zana Congo mobimba so ba tie ba zemba bébé chanda ba bi keke tokola dora bébé chanda beta
ti lelo azalaka na ebeta oni ko emilie moninga tina niveau okokise na bébé tsanda wandoki te na comparer te yalo baraza abana jeune leader abaraza jeune leader asala rare oza jeune leader te parce que bébé tsanda azali nani siko bébé tsanda c'est pas jeune leader parce que la minute où mutazaka jeune leader ezaka bébé tsanda mutazaka jeune leader bébé tsanda ça veut dire que bango bazana bakana bango omolwa bato bakwa makero mutatie makero afai na poto kuna eloko eza te makero ebele bapesaka merci pourquoi ofingaka bato pourquoi ofingaka bato la main d'or tokende na obien okomi bato makero soki ndenge nafingaka te nga na rappelaka mutu santé ya mutu asele yo mpena boya omoni mena garçon moko mpena boye akenda ne poto moko boye so wera te me nayebi te yanga kufa na problème asele yo napesika exemple pourquoi kaye basele yo pourquoi kaye pe obanga kombo to otanga komba sele yo tanga ngoti eboto mo bafana bena na plateau bafana na plateau baotanga komba fali invité ba problème ko la main d'or invité ate mais tant on a besoin de faire au fin abat bon ben na lemba ba parquet na lemba ba dossier na lemba mamutu ne to koma benage mamba parquet zate au fin il fallait to kutane o lenga makaso betinga na kutane na ona betio c'est tout ko kenya makase c'est makama musique suka na musique parce que pour na nini tangu bango bo finga afali biso beto répondre mino kana monde na TV ngala roya te bona bage mutu kingala leki fali na roya te bona bage mutu teli bo a salagi likamo bo non bango ba fanda penda nga fanda penda banda pokwa banda msu 0 et 5 na ko tabina ba internet na tabina omoni roi fimo ba tala mabele mine na bota taka mo oh média si Benjir on a bien te fimo parce que bota bana na tata bon ana 4 parce que bana na bana oh tata ne parce que avandi na yeka boye na ki mabe na bana 4 allez bano finga ne fali parce que tant ba ko la medo tozonga no wana tozonga wana okolo bani pona concert ya le 30 juin c'est un concert il y a toyebi qu'il faut wenge 4x4 faut esangana wengete te na porte parole wengete to beta masula ouais qui mangote na za porte parole wengete ya 4x4 tant 4x4 bandanga na bota mite na oyeba mama onde na oyeba mba concert na bango okutango quand même oyebi que masolo nango ba beta mais na za na baluka nani Sankara baluka Sankara après c'est nos programme na bango nenga pe na bo pe na mamu ya aigle fali poupa mutalika barontu yo za misa modele mais na za porte parole à 4x4 t comment je vais répondre ba répondre parce que oyebi masolo on des alara yo siko yo noza bolingi lo ba non oyebi histoire wengete na yebi histoire wengete na yebi que le roi de la forêt papa chéri jibin pia na ba rozala wana bato ba sala wenge ba ra 6 ne ba lobi que non ebele baza contre bango c'est là ba dire abatu ebele baza ba musicien belé ba okende ko fina ba mbongo po ba casser ka concert a wenge bazo ka jalousie et puis bato ba telemela ngombo ke na gia fo ba nile yango yango na otuna yo pona yo normal était biso ba congolais bochano mboka ya na guerre te parce que to bo mboka na guerre c'est guerre ya partout non na est to na problème parce que bitu meza parce que rebi baba ndeko na biso ya bango za biso tenir bato bande la so est et ça la bien et ce que ba ko kipe ko beta concert le 30 juin par rapport pour na ko ba moni terme mo baloba ko ça peut-être na bande ko na biso pe ba kufi peut-être parce que mise aller la mutu na nzembo bon on peut concert bon ba beta ba ko le la pe ba ndeko ba kufi na est pour na nzembo mais ce qu'on a naza obligé de roloba parce que ya ko kota pe na roloba répondre merci pour la réponse Sankara de Kuta Sankara de Kuta repesa o ma programme merci pour la réponse la medo arrestation Ferrego là tant oyoka qui va arrêter Ferrego là tant qu'il opposant mwana et ça qui on deni Ferrego là misa Congo ayembara bien asala beta musique na bien za misa Congo tolinga malera muninga te tolinga mabia muninga te parce que elo et comme il a mututu de bakanga ibe faire tene ngino bolo bana non azaki na problème biso to lobi te ngana tunyo tango yoka ki yango kangi faire te fallait bo omoni pas misiko na na YouTube ya ni yana mutu musalo belaka ne faire obe alobelaka ne ki mise moko boye be risé obe nani obe ibraton asola nete yana belé ba fanda boye so tunie l'accès à numéro ya patron yo solana obe l'accès ata moi ndeza la bazati ne bazala wana kaka
alors bela muntu masola na été ba sala programme té boya ko bamba meza bien faire ezali ma mu ya lifantu olongo no faire na parler à sa père na miki la beti mwana adike mwana po mwana ko la bien munele sko kuna era kuna sko mama na mwana ne ba likola père et alors wabiso na Congo te no lobi ke non to longola ke bakanga ki est ko to ko lobani ni parce que to ebi azana fleury on est en prison en France la lobby ba interpella qui fait par rapport ezali de ça 2014 à Kenaïté 2022 mundele pe ya lukarambongo mundele pasani muyibi na kindenge na ye ya benga ki faire yeah, Kinegi c'est bon faire ça ne obima déjà ça ne pepele et ça ça mamna c'est bon. Bimi des gens. Faire ça parce que on va y pas programme faire aller libanda. Et puis que soit bimi toyeba. Asa libanda de ana Paris na bana ne afani ki to pepele faire gola et Jésus de Nias mi c'est ça Congo na pese mot. En tout cas merci pour notre intervention. Ça linga bien. Au défendre faire gola en tout cas. Il a la bouche autorisée à fallait pour pas confirmer. Oh il a confirmé maintenant na babe ngoni na be on a biso ya bed à chou te sali à bed à chou so na mona bed à chou na moni Sami Abed mon ami de lelo déjà to kuta de wana na café musique place bina to zala na ba patron le roi le véritable code mondial le futur ministre ya Wuli Moucheni en direct de Paris code mondial mutali raba tout na l'art le mécène ya Wuli Moucheni to wana ba Eric Mandala ba patron bazana ce qu'on va nous personne ba lebo au moins ko garçon mo we auta mbo balu ba limbisa en tout cas ne ba ko kota kala masoa le boga wa sala oni mboka balu ba les ans mbujimai ce qu'on garçon ba auta mbujimai ayana ki pembe pena ki mbujimai ce qu'on est kin première fois que ta ville ba l'accès produit mo ba tche choko belé asimi micro abandi wala fa vina eza ko finga fali. Parce que vous dites garçon moi tu choco tu vois garçon ba tchaka choco vraiment pour na ninga ba bete ne bo tchaka ba choco wala bo ndeni obi ba pena mwasa on bien les beaux gars tous les garçons ba tchaka choco yo kaka ba garçon ba tchaka choco wana ba yo ka ndeni basa bo kwa kelete parce que mutu kwa les beaux gars de la poste tali petona nani Gaulois nani petona Gaulois fa na kana ba kotaba et puis on a problème na faire gola o touchaka ba tune poane. Et bon, on va tout toucher à Fali point. Et bon, on va toucher à Fali, on va toucher à Fali, t'es qu'à bango. On va tout question simple. Bango va toucher à Fali point. Fali va toucher à bango là. Yo bi mambo, personne no simbe boy. Aye bolo ba micro te, ba l'accès micro, o di le manzaka CP ya moko la PC mode. Venanga Ken piana, aye mam na oloba. Aye pena bo la PC micro. Yo mto pesa. On a bisot. Ngana de 1 avant na la bouche autorisée fa dans un meilleur coiffeur ya ba misel tout. Na kana fina nga gelo sizo do na pese mote ko faire ko fiolo mi demi wolo na salon ko taba kasavu bunguna ay mambo la 5 ans na mon frère nga vana 5 ans na mon frère pas veram wasko vena nga a voyager ba fait non gelo sizo do wasko a voyager sko bango tunde baloba baleka TV wana so tuni bango ou est-ce que kutena na 20 no be papa chéri bon. Mais est-ce que place on a kuta na ba to fani to beta li solo to rozala wana bango ba oyate tant on a ba café musique on a ba ine sultana yepe na boye ameli café na sel mamne to mais to como chiter l'émission na biso ya lelo question sous que za kaka parce que les sel bato ba moninga la medo changer ne parce que nga la finga bango di nga naza au milieu du village nga na journaliste na kozala ni pour ni contre poto ki ko sukisa to lali to lamuki to moni bercy mwana na rap héritier wata malgré afinga musique héritier aloba n'importe quoi pour héritier aloba na yabi musique chiffonnée musique à repasser siko leo to moni héritier wata ayambie na concert ayambie comme matala ko ba solo la yambie ne son ba yambani vraiment donc ko yambana penda ko sentir vraiment goga afongoli motema pona bercy mwana pona ko loba nini. Bercy ba comprendre azani na poma mutu eza nango héritier comprendre azani na poma mutu de mambo sala neza mutu kaka moni comme trop comme la plan ma mutu mais c'est bon hein héritier wataza obeta musique bien fierté pe ya biso mboka azape la poma mutu te mage garçon bo bavana na ma campagne na balongola ekuna ma campagne bengana na ndakuna ma campagne amo vana na hôtel côté ya Saint-Louis wana
nani mise mino nene wa ki ba mise ba mise ya bisote na ebite mise na Congo ba mise ba kimi na poto nani Fabregas garçon ano ba bengani na ndako ma campagne po ano fa na ndako ma campagne pas sindi le kera no vana donc ce qu'on fait appeler garçon on est tanga na komoto kasi ngana ebi yum dot na bi comme on nani o ba mise na ebi na ngai c'est beau lelo tanga garçon là siko allez lo balandi tout baza bezo ba yeba garçon ce qu'on allez lo fantan comme les fantan siko garçon allez lo ça la té a on va dans hôtel n'a ça outil poto aye on va dans hôtel mo bezara moni ma campagne a so ngo kita avant ma o legi Saint-Louis on va dans hôtel siko yo vani no ka on la po finga no ka batu o kritika ka batu c'est impossible. Pour finir battu. On a rappelé la réaction na bisi qui na lobi na maniki ke maniki oza kitoko te. Eza ko finga te za ndenge na lobi ka oza kitoko. Na bien moi na maniki vraiment prince Babia. Atelema yo telema bokokani. Atelema nani? Na nyonso tout. Ngapena na toloma ba pedete na bena na toloma ya bien. Yo finga mama na ebi ki atala rayo. Na biso a hotelema ne po na ne toloma telema ya bien. Yo finga mama bongo po na finga te na rappeler ka ya kitoko te c'est tout ya. Yo finga muto ma be muto nzamba sa. Singa ipo e ba singa pena la mais ozala kitoko te. Est-ce que ngana ko ki obeta muto apo singa la kitoko te? Et c'est possible. Parce que tant maman na ya fana rapena bo vani na ye. Abandi donc ko critiquer Fally. A ebite ke Macro 6, Keina, Fiji. Bana na pe ba yo ka passe. Comment on finit à tata bon ta millionnaire l'équipe a mis tout à Congo na mbongo na succès na rola ba te que l'équipe a tenu sorte parce que ba te ba l'équipe baza nanya zata fallait que ta vendre ta fallait salika émission ka moko batangile de bon après ba créer les on sous soit toile album et 6 minutes la mais donc mot de la fin na ba tout balandi biso parce que to comme déjà na souka émission na biso mot de la fin 2022 on a des albums il y a world music na album ba fanatique ba wario o ba ngara Fally Ipupa Nicolas za studio les londe baza bwana répétition coulisses les biso répétition sur ba kota ati biso to répéter ali kolo kuna ba ndike bobo ya ba vérité est-ce que Michael Jackson tant on répéter kuna na États-Unis kuna mutano kota te comment yo mise o wana boni ba répétition ba kota ya répétition te ya concert ba oluko ba mbongo o ba futa ba porte ba futela ba mise ba transport ya ba concert ba beta samedi on a l'impression ba vérité banda ba concert na bino ba rap na bino plutôt nanu ba kokota na ba tuté rap banda fala banda carrière ti lelo répétition fali ba kota te pour kota faut à la bureau aux journalistes ya 4 orchestres aux ali bureau tamola na musicien aux bureau aux fanatique kaka mais ils en ont te ba valé 37 à 20 te quelques dédicaces parce que to comme to chiter déjà ça veut dire que ba ba programme wana après yo tala yemo de King Fally Ipupa il fallait aller na Lyon de habiter ba concert na ba Lyon wana après ça ya ozon en sous AP ba Kongola zoli la bio mise mo beta concert ya te parce que les seuls mise beta concert à $2,000 $3,000 ya Fally Ipupa et je pense qu'il y a tout ba linga bino mingi to c'est la bilo sika et to c'est la paix Stade Martin mais ndenge tozo moni l'intérêt de King Fally Ipupa ndenge azo azapina ana souci wana ya passe ya biso ya bandeko na biso est je pense que toroyi ko lekisa yango obe toroyi ke koyemba ni longo pour du bon tobo non ni longo pour du bon te on a bina et to c'est la yemoko aigle aloba ponga na yaro koyebisa ba wario de c'est ça parce que azana souci ya bandeko na biso de batutu balinga la linga bino mingi dans les labs nos forts bon on a besoin nga ya numéro nga boluga madame borobenga nga et ça la bien la pesi ya uli musheni code mondial motatron na bosente mufinuku patron aleki ba patron tout na kasi ya Kalam Mobimba les boss les patrons yena sala rapina na il s'appelle les boss Rodi RM les patrons, les boss Rodi. Ote o patron mora na yolo, ote na yolo patron ate ate so tonginda ko étage moya 6 niveau, o mo na yolo comme ya yo. Te patron za moko Rodi. Ne na pesi moti na Yasmine Kabelo mona Olga Kabelo masala ngai et na pesi moti banga ye moko le roi Manitou l'homme qui gagne. Le roi Manitou yazana na Dubaï.
les rois Manitou fait tout ça la mamuka de solagi le ça la exil péchanga black na obeta tout na maison tout moi t-shirt et ça la bien exil péchanga la pc mbote ya bosse to pesa masa nga Nike artiste comme aider moi ya bien ça rapidité parce que ba garçon ba péda ba théâtre ba talebele merci. En tout cas, il y a un réel plaisir. La main d'or, la bouche autorisée. Et Warion, moi, il y a tête, Boki Kande, Mora, lobby. Après, c'est un programme, Binomo Boki Nenga lobby déjà. Merci Nabatutu Balanda Kinga. Merci Nabatutu Balanda qui scotché branché à Kolanda. Émission Nabiso et Lélo. On a sûr qu'il y en a beaucoup satisfait déjà. Il y a tout au bétina la bouche autorisée à Fali Poupa. Merci Nabatutu Balanda qui a assisté à l'émission. Merci Nadège Louvande, Amos Louvande, Gloria Samba, copie privée, protégée toujours base. Derrière la caméra, tu as qui n'a Richard RMA. Il y a un comme 565 dans Banda qui n'a bien mobile à Pembe. On a 11 de songe. Na pesi mbote na batutu donc ba fan ya Julia la charmante ba solution. Partout bozali. Merci na ba conseil na bino ba remarque na bino bo continuer toujours ko s'abonner na Inews TV bokoto bo like et puis bo partager vidéo na ndenge tout bolingi. Partage de ça la biso wa.